partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso et aussi na biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga théâtre kitoko star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso ya monde entier. Anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission et lubu boyebi bino moko tala biloko kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, santé, ça va. Bolali bien, bolamoki bien, nganalali bien, nalamuki bien, nangolo nzambe, belesa na mawane na bolingo na ye. Zambe aleka na kubate la biso, aleka na kuprotéger, aleka na kopesa kimia. Tant de Père, nous te disons merci parce que toi tu es Dieu, tu es miséricordieux Dieu, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la source de vie gratuitement. Tu sommes na mbongote, loko mukemba masanzo lezonge pai na yo. Pesa kimia na frère moko, sœur moko oya kotala ngai azwa kimia. Kimia na ona kati na bomo na biso ba oyo ba yebeto ba oyo ba bungi yo comme tu nous as dit à Matthieu 10 verset 9 jusqu'à 11 ba oya yo ba yebi yo ba oya yo yo yebi bango Zambe batela biso to umela na sena mokilo yo kila biso mawa ba courage ba mes condoléances na ba oyo nyonso ba kufi na kati na ngonga oyo ba oyo nyonso bakufi zaka famalola te notre mwana te Ryan kaka nde Ariane si je me trompe pas te kaka ye mutu akufi mais eza na bato mingi bakufi na kati na ngonga oyo toyebi bango te. Zambe apesa kimia na bato nyonso bakufeli ba oyo baza na bakoma ba oyo baza na bopito oyo baza na badifficulté na mboka nyonso Europe, Asie, Océanie, États-Unis, Afrique, place nyonso. Mboka Congo eza na mpasi, mboka Congo eza na minyoko, mboka ya Goma baoyo baza kokufa chaque jour. Zamba pesa kimia. Partagez-vous massivement notre chaîne 12 disciples de Jésus. Restez toujours branchés sur notre chaîne. N'hésitez pas de partager le lien s'il vous plaît mon frère, ma sœur. Eskanyo sopozali nzambe amona bino nzambe alola afuta bino. Ici on parle que la vérité nzambe na lola afuta bino nzambe na lola amona bino pambola ba o bazo partager ba o bazo liker ba o bazo commenter. Merci beaucoup pour votre remarque. N'hésitez surtout pas à nous faire des remarques, votre commentaire, votre j'aime et ça la bien. Pesi bambote na bato nyonso baza ko soutenir biso na pesi bambote na babonné na ngai. Je vous aime, je vous love, je vous aime, je vous kiffe. De bonnes choses à vous tous. Nzambe abatela bino na ninga kana ya kaka na lopela bino likambo moko
na otela bino wana kaka audio boyoka mpona kokota après parce que moyen nati yango eza te eza audio mosusu ezali bavideo ya bani bapartageaka. J'ai essayé de regarder na ba réseaux sociaux zoleka bipai na bipai. J'aime pas trop parler des choses de gens et j'aime pas trop dire des choses de gens parce que moi j'aime pas juger. Comme Dieu nous a dit, soutenons le faible, soutenons le faible. Et de fort soutenir le faible soutenir le fort. Alors, Nzambe lobi olie to sunga, moninga zana passe sunga ye. Oya sengi azangi pesa. Ozanango mibale pesa moninga moko. J'aime pas trop de parler des choses des gens. J'aime pas parce que moi-même si j'aime pas que les gens parlent de mes problèmes. Parce que ceux qui m'ont tasole ba makambo nanga ngana kenda kana justice te kofunda. Ngana kenda kana justice oya Nzambe leki ba justice nyoso. Kolela nanga ka boke bakana kolela ka ba orphelin ba orpheline. Ba oyo bakufela ba papa ba mama boke bakana bango. Naye kaka nafukami nazolela kana landika libumo na se na kombo na yo Nzambe muta kofuta yo. Ato futi lelo te un jour kofuta. Ata yo futi yango te bana na yo génération na yo bandeko. Tochika kolobaka makambo mabe ya bato. Oyo pepe oyo ndenge mokomo kende elekela ngai. Naza na mingi koloba te nazotiela bino kaka boyoka bino moko bo juge na ndenge na bino. Eza notre pasteur Denis Lesalobi et notre frère Papa Sango et yana notre frère Diabolo et ndenge baza koloba ezali pasi pena mawa. Boyoka kaka ba audio oyo. Boyoka kaka ba audio o na chedi bino. Babenga inga témoignage. Alors, ngana to yebiye ka ngana te. Mais allez-y, la justice doit saisir pour to yeba. Pour oyo kanga biso l'église pour ye biso biso to abenyosa. Yo sikoyo muto ana butiki. Moi était. Muto azo prier net na mona prière moi baraka période mo. Muto akufi na ndako passer baraka muto akufi. Baye na ye. To mona te. C'est le bon de muto. Akomi moto. Asekwi. Papa. Toke de boyeba muto na kufi auti na hôpital nini na peut-être sous comprendre place nini akufa yimkoni na place nini. Donc il y a des blagues au niveau du Congo maman na pote zarati moi été. Alors donc bref nana expliqué OK il est temps l'état a fond la misso na l'église to comment on est très bien parce que il y a des faux témoignages. Merci mbongo net fimo boy akina TV na autant la TV go. Nana a eu un cancer 15 ans. Na ke église a délilé si 2 ans. Na bigité, na ke nanda va délilé si 1 année. Na yé pas passer ce qui solution. Na côté pas passer solution ka pas cancer ici. Cancer est une maladie ni c'est qui va diagnostiquer au témoin sur il faut d'abord va soigner. Au dit la cancer, l'accès hôpital au diagnostic qui au cancer. Va pessi preuve. Docteur a pessi mon cas. Va prier pour na passer la pessi. Na vérifier fièrement na bengi la suivre. Na bina au kangiso. Yo nous a na as. Bote. Oyana ndako nanga. Bote. Nabo yo pour le temps comme on va payer 5 000. Papa na on a 5 000 francs au dollar. 5 000 dollars. On a témoin passer la cigarette contre yo bolo ba ke lo mona TV a se pe na ngote yango apesi na 5 000 ngape na ba difficulté ndako zaite na zuma mbo papa na zunda so ke ka disanga ba na on vivre ni papa a senga pa na filmer mukona na l'excellent na TV mama Tina. Mon Dieu mon roi, pourquoi boye pepe congolais na moni na zungisa soso boyoka bozoka ba pasteur ba miracle belé ba pasteur bazo saela biso za du mensonge. Moi j'entre me dire simplement tango Jésus-Christ alobaki na ba disciple na est-ce que Jésus-Christ azalaki na ba garde du corps? Est-ce que Jésus-Christ azalaki na ba soda? Est-ce que banaki kotambola na mutuka bando tambola na ba bateau to bandola te ba veste parce que bilamba Jésus-Christ azalaki na kombota? Ah oui, si je me trompe pas. Ils ont un combattant.
abanaki kolata saki. Jean-Baptiste Kuto akenda kofanda na zamba, asepanya na bato, aza pembe na bato te. Abanaki kolia biloko mwana mwasi alambi te. Sa mère Elisabeth abanaki kozwa zemi te. Aye kobote na kimokolo. Eye kosala ke mobali na bandaki koseke nzambe aye kobeta mobali Zakari aye kokoma baba. Tia Elisabeth aye kobotama. Elisabeth aye pato aye kobota. Aboti Jean-Baptiste. Jean-Baptiste akena kokena mosika achika mokila akena mosika na zamba. Abandola tabaposa ya banyama. Jésus Christ ya moko aya asala pa miracle. Ezate que non. Ya moko alobi si vous avez la foi, vous le ferez encore plus que moi. Okoloba na nzete oyo, déplace-toi. Na montagne on nzete ko se déplacer. Mais c'est pas cette condition. Est-ce que quand Jésus a banaki ko tambola, ba disciple muso ba banaki ko ya un disciple ba ya ke pa Jésus ki disciple ba tambola na Jean. Tokeyi na ba disciple muso Simon Pierre azaki pécheur. Nzamba ba ki lelo désormais okobanda susu ko péché mbiso banda ko péché bato. Na otela bino video moko ya sœur moko na sepela ki aza ivoirien akenda rote ya bando te na kati ya wenze. Denge pasteur alite ya kanda nda bandaka kote ya na kati ya babis na kati ya babis et tout. Allez faire mes disciples des nations. Allez faire des nations mes disciples. C'est que Jésus l'a dit. Mais vous allez faire des choses pareilles. Pour votre gloire. Bozolia bambonga batu ya pasi. Congo ezana pasi. Tout le pays africain c'est dans misère. Pays africain mon côté ezana esengo. Ezala tout le pays africain. Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Afrique du Sud, ezala wapi. Mais Afrique du Sud un peu ça va. Mais des Africains qui habitent en Afrique du Sud qui souffrent aussi. Na Bénin, partout, au Niger, il y a partout les gens, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, Boma, Kenya, partout, il y a tout ce que les pays qui Afrique, des Africains, on souffre. Mais vous ne pouvez pas, qui ne koyiba moninga na yo, yiba moninga na yo, ne se bosomo na pasi. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Parce que quand je parle, les gens me disent, ouais, tu sais, tu lembi ba matea. Et un des diables, azokota na kachinabino. C'est le diable qui est en train d'aveugler. Discernement, besoin d'angote, besoin d'esprit, il y a discrétion. Bolingi esprit, il y a discernement. Sœur, notre sœur Rosette, Bandobi n'est pas, ya mutuana kuna. Akomi kokoteya. Ateya kanzambe a façonnaye. Non, j'ai aimé un esprit à distraction. C'est un esprit à discernement. Avant-hier, j'ai regardé notre frère Asien Vasco, Azalaka Katier, si je ne me trompe pas, Atika Komakose Lanzambe. Il parlait des choses dans le monde à ténèbres les kaka. Alors, popo bima. Diaba aijiska bana ya nzambe na pesa bango esprit ya jibat basolinga kaka mabe leki bolamu komi nango mabe komi nango bolamu y en a plus on s'aime plus on sait depuis tout ce monde moto azokufa moto osenga kudma tant moto akufa kande mbongo ebimaka boza mabe ya bon ngana suki wana zana chila bino deuxième truc boyoka papa sango azolo bela star moko tito na yebi ata na ekutunga yete naza na TikTok na kota aka na publier bani na nga na pimi liboso ta na fungaki na 2011 2021 plutôt na banaki ko sa mwa life muke na moni bat balinga ba makamba bonzambe te na tikaki na nga na fandi depuis 2021 bando sala live ya chilelo na sala susu live te na kota amita kota kana tie bamini na nga na bimi
tout ce que ça se passe dans le réseau TikTok, je ne connais pas. YouTube, peut que dans mon na tala karama tala langango mingite. Boyoka. On filmé 43 vidéos. Jour et lundi, on zongi na dera. Oza TikTokers. Le gros mona qui a musala, oza TikTokers, tant mieux. Mais tu te réveilles un matin, d'après ça, il y a une théorie na bango. Ok na Dubaï, na Marina. Au fouti bien na yo, oh, l'aime sur la bengi saki yo. On voyage qui na motumo wa ke poisa la misala butu. Ok, il court en mission de service. Après avoir kokota la boulangerie, ba fouti yo indemnité de sortie. Ba offrir yo peut-être kaka nuit moko na Marina. On sali 43 vidéos na butu moko. Moko lati peignoir, moko changer bilamba, moko zo ka musique, moko zo melati kaka na butu moko. On filmé 43 vidéos. Jour et lundi olongo zongi na dera. Koto bozo vana na baninga ensemble, bo vana na maki, bo futa $25 na hôtel. Bo kabola kabilo ne so chambre moko na toilette, mutu na mbetu na ye. Et puis à la fin, on bandi ko tindika ba vidéo ana par jour. 40 jours, le salaka 40 jours na Dubaï, ozaka na vie ya modelo, ozoko sabanani. Pozo nyoko na bandeko no musu basi bazo kansa lokola ke yo za na niveau moko okomi ko influencer bango, ba musu ba kokite ba ke ko teka banzoto, ba simbi ba kisi ba ke osala n'importe quoi. Et c'est escroquerie. Vous voyez ce que vous faites. Aucun à Dubaï ou aucun à Chine ou bien à Kisasa. Au lokoti mo mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi. Ya linga ki yo tendo lingi. Yo no sali ba vance, yo TikTokers. Ok, funga ya Dubai, funga ezali bana kwata, ba funga. Babenga bango na Dubai ba funga. Obi ozui shaheri na yo awa na bana na nzela, obi ozui kopera na moko maître ozui olobite yenda ko yonde mutolingi. Mais website na ko biso muto munene ngala TikTokers na bana lobengo na TV homme d'affaires. O mo bengi homme d'affaires asa kamsani. C'est un chômeur, il fait quoi? Ozo bomsa bona mbali ya bato. Asa chômeur. Qui ont obéi homme d'affaires. Tout le monde a balé à ça, même la famille, tout le monde a balé à la courage. Le ministère a courage. Vous avez vendu une illusion à Batou. Vous avez vendu à Batou. Vous avez fait des efforts, vous avez filmé, vous avez filmé, vous avez filmé. Les boumous, les gens n'ont jamais marre. Mais si c'est côté géographie, mais on a dit ceinture, on a fini, on a fioni, on a hendimini. Pour la Sabatou, vous avez la taille. Mais yo moko yebi kezama kio na ozoko sabato. Baninga no bakokita okende kotia ceinture aza mutu apema kwa kufafama. Ozotambolaka na geno bendi mais yo moko yebi keloko zate ba jane marese tondiao. Opakoli fo de te elongiwa les airs yote. Otie filtré, osali biloko ebele otie anti-rui. So bakutio na 5 heures. Mutako kansobeli mokepox. Botika lokuta. Bon se contenter na obozarango. Je sais que Nzamba pambola kandenga pamboli biso. Soki Nzamba pesio pesa yo. Soki Nzamba pesio kumisa c'est tout. Pourquoi bozo kosa baninga na bino? Banda kuna bino yebani te, bino bovanda ka wapi, pa na bino ezala ka wapi. Bon la kisara ba photo pa na bino. Boya ka na premier mot là ko kanga ba photo. Est-ce que ça pa na bino? C'est pas na bino? Na tuna ki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso. Asombi elamba pesi plante yende mutasomi la basaga na kiona yoza TikTokers oza TikTokers mokilo toko mokende wapi nzambe na ngai Seigneur Jésus Christ Nazareth sunga bana na yo mokile komi kobeba Mokile komi kobeba, boyoka notre frère oyo, makambo alobi, boyoka ye. Azo finga bana basi ya, boyoka respect za lisusu te na basi. Mwasi oyo, nzambe asalaki, des sexes différents. Asali mwasi na mobali. Amoni ke akelaka tuta mobali to mwasi tuta. Parce que amoni ke po mokile fande na kati ya truc, alinga ke la mwasi na mobali, po mokile kende. Mais lelo na boy ko tia vidéo wana YouTube lingaka makamba boyete parce que il y en a trop de monde de ténèbres ils ont élevé il y a trop de mots sexuels surtout si nous ici en Europe ils ont mingi
Sodome et Gomorre. Nakoti yango te po baya konini ngai. Bon, nakotela bino kandenge frère aza koloba. Boyebi pe frère yango. Azami na TikTok na esanga azami na Facebook aloba loba. Liboso j'ai aimé la manière abanda koloba. Même maman et notre sœur chic wana ya Côte d'Ivoire mandako, mais cette fois-ci ba komi ko sala je n'importe quoi parce que ba monique ba te belé ba bimi boyoka makambo azoloba mopale maman s'est apporté pendant 9 mois abimisi yo oza pe na bandeko ya basi oza pe na bana ya basi oza pe na mwasi yo moko kendaka kuna mais ba moya boye. Des gens aiment toujours des choses banales, les choses bêtes. Moi kutu na tiango zate na otaka photo na ya boyoka eloko mobalo za muke eloko neza normal yo no mona trop oloyo biloko na bango koma mike biloko na bango koma mike te yo ndo mona biloko ebe na vie tellement ça kindo ba la trop ya ko zo mona eloko mobalo za muke eloko neza normal yo no mona trop. Est-ce que vous imaginez un peu mona mobali kozala boye koloba boye ko se manifester boye eza vraiment normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Boyoka notre frère oyo ndenge alobi boyoka depuis naeba ke nazaka na vie moko. Depuis naeba ke nazaka ka na vie moko. Je ne permets à personne de me choquer. Je ne permets à personne de briser mon cœur. Na permettra mutu a choquer ngate. Na vivra sous vie à débattre. Ato ebisinga o 1 plus 1 égale 156. Non ebiso na ndimi. Mais on passe à autre chose. Je complique pas ma vie. Na complique pas ma vie na ngate. Na déjà na mboka mombo mboka ya mombo eza capricieux. Mboka ya ngomo eye kolisinga français de l'estage. Mboka ya ngomo lukisinga mai na longwe place na vana na luka mai koto. Na la muka déjà na mboka caprice. Sikona zo su mutema na ngala pia mpa muta ba caprice. Viens saka moko. So muta kufi balwa kati mutema na otike na muta sakani la mutema na ngata. Tu blagues pas avec mon cœur. Je ne blague pas. Oh là là, Alobi, je ne blague pas avec mon cœur. Je ne blague pas avec le cœur de quelqu'un. Ça, c'est vrai, ça qu'il vient de dire. Hein? Vous êtes là toujours à juger les gens, à citer les gens, à condamner les gens. À Bali, à Boti, à Botakate, à Balakate, Mobali, Andumba, Fandana Basite, Mosi Andumba, Fandami Balite. Est-ce que vous connaissez que la Bible, Moto Amonaki, Kose kwa Jésus Zalaki Ndumba? Tango azalaki mosa ndumba atikaki bosoto na yake pa ya Yesu aye kosenga Nzambe ayokeli mawa asukoli makolo ya Jésus Christ na parfa pango suki na ye na makolo ya Jésus Christ basi mo bana bazalaki balobi alobi na alobi ma fille, je sais ton péché sont nombreux mais va quand tu as tant à aimer va ne pêche plus. Mais bien mbozaka bofinga kabasi ya ndumba. Mais akomaki disciple à Jésus, hein? Po batangaka kombo ya basi to bazaka pembe na Jésus. Il y en avait des Anne, si je ne me trompe pas, non, Marie-Madeleine, Jeanne, et c'était qui encore Souza, ezaki ba disciple belé oya basi pe ba no tambola na Jésus. Mais batanga bangote, batanga kaka ya mibali. Na kati na musala Nzambe, tango Jésus Christ akendaki alobi na tikeli bino molimo mosantu na kotindela bino esali consolateur ko consoler bino. Il a envoyé Saint-Esprit pour nous consoler. Saint-Esprit quoi et kitaki na bato nyonso kitaki na basi na mibali kitaki pe mibali te. Toi arrête un peu que juger bateau. Quand on parle, la bouche qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Arrêtons-nous d'abord. Vous arrêtez de faire des choses quand on va visiter mon abino bossa la poe. Est-ce que vous savez que le temps est mauvais, le temps est trop court.
tant tovivaka na sa mokili oyo ezalaka moke mingi oyo tokende komona kuna toyebi te bokoloba aye mpe alekisi problème ya te nzambe abatela bino de bonnes choses à vous tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Gros bisous à vous tous. Plein de bonnes choses à vous tous. Nzambe abate la bino. Tonton Père, je te dis merci pour ton amour, pour ta beauté, pour tout bien fait dans notre vie. Sois loué, sois béni. Merci parce que tu as commencé avec nous Alpha. Tu as cheminé avec nous Emmanuel, tu as fini avec nous Oméga. Règne-toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Abonnez-vous massivement. Soyez toujours branchés sur notre chaîne 12 disciples de Jésus. Commentez, likez, partagez nos vidéos s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso et aussi na biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga théâtre kitoko star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso ya monde entier. Anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission et lubu boyebi bino moko tala biloko kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.